Capage TV. Capage TV. Makamon nenge bandaka nazalaka nanga na vie moko on peut dire vraiment impeccable na lingala. Voilà. Na banaye ko zanga mbongo te, na banaye ko sala mosala ya ko tekaka or. Mbala moko diku na kwei. Na kwei nazo koka lisusu ko telemate na perdre biloko nyonso tu na bandako. Na bambongo nazalaki nango biloko nyonso tu ekendaki kaka juste pour na erreur moko ya moke on a comment ko justifier yango te. Tu bien que démon satana amonaka na ye mosika te soki amoni yo makambo ozosala te ou bien ayoki yo na sango te mpo abloke yo. Délivrance ebandi nayoka kaka tata mwasi na biso répondre à travers mwasi nanga na tikala jamais kobetela mwasi na lisolo tata mwasi na tikala jamais kolobeli makambo na ye mpo na motu na akuta azala kute Zela Deko, tant délivrance est vendue et directement la voix de votre tante et bimi na kata mwasi na akomi koloba kati na ye na moment bozo passer délivrance ba sa bino délivrance bino mibale. Oui. Est-ce que moi sinon à kutana tata moi si ayebiete amonana na epete ayebia mokete. Merci, tu peux continuer bien aimé. A manifester à l'obiki a benginga vraiment na bakombo na ngai oyo nazalaka na mwana moke o ye mos na ngatika ko yeba jamais. A benga pépé. Donc comme on a tout à l'heure. A benga pépé. Tout à l'heure. Makambo na nyonso to sala kangam na bebisaka yango. Nyonso to oyo sala kangam na bebisaka d'ailleurs ngam na contrôlaka yo. Na nyonso salaka nazana kati ya nzoto no pe to botana déjà bana dans état que femme de nyonsi. Donc tata moi si ana azaro ba kati na yo pe azaro déjà autant to la déjà na monde na bango tenem asa koma femme de nuit na yo pe bota déjà bana to botana déjà bana. Nazalaka mbinga na kobi konda likolo ya susi. Bandeko moto soki azali na blocage botutu ya okama na prison ata osali ndenge nini okomata na yo te ata toluki baprophète na baprophète na baprophète toye kolemba toyebi en tout cas mwasi na ngai nzambe ya lola azalaka na ye te nzambe ya bakretien azalaka te aexistaka te oyo nga na moni na mokilo yangote. Donc comme il a doute vraiment tu ne peux pas aller à l'église. Boy ba été na kutana 182 prophètes. Pardon, répétez encore. 182 prophètes. Kaka moko mtazaki bien. Les restes tout bazaki ya mabe. Oya moko pesa o bozomo na image azaki bien ye wana. Image c'est le coup. Ezinga 15 ans. Pour la délivrance dans la libre o ba pasteur na tini ba mbongo na BBC na mati ba avion na BBC ba mbongo ebele 15 ans mobimba délivrance simbakate menga ezuga kaka 5 minutes à pamba tata mosa kwei. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis air ninya. Ah, capable pendant la découvrir bio air de cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana bali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remontage Yo penza. j'étais capable mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezong sara force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui tarato ya sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio air de cacao oyo. Na mona note. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre limier ka biloko zo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi?
nauti musala naza nango eti biso bata bureau bo c'est que ça dia douane non banda makala yango papa toujours en forme toujours papa chindeni awa watintuka toujours au batama na kata bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout dans le monde omoni secret ko pesa nzoto kolongo no mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda utika bio herbe cacao olanda bilanda biso bata ba siko to melaka secret chaque fois on a misu tout yango bio herbe kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement ma kilezo circuler ma case bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango ndezo traiter yango base onde to ça livraison pesa partout monde entier partout dans le monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, et je vous salue encore de plus par le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est votre bien-aimé FM, Frédéric Mouyezu, toujours dans le rubrique Gospel Time Témoignage. Aujourd'hui, nous avons plaisir encore de vous présenter quelqu'un. Oui, là où tu es, tu les connais déjà depuis longtemps. Dieu l'a appelé pour le servir l'Éternel. Aujourd'hui, dans le rubrique Gospel Time Témoignage, nous allons partager avec eux, bien-aimés, que vous le connaissez. Je ne le présente pas lui-même, il va se présenter. Comme on dit toujours, Lingala, la langue la plus facile de l'Afrique centrale, pourquoi pas du monde, pourquoi pas de l'Afrique. Et tous alliés pour nous koyebi sabino, tu yambi susu, mon sel nanzambe, bo monakie naba image et puis naba émission mon susu les kaki yango tous alliés posons, on est toujours pour nous kolobanaye. Shalom bien-aimé. Shalom, mon frère Frédéric. Voilà, encore de plus, c'est pas tout. Balandi, Komboneke Sango, Obaïbaki Kaka, tout à la Makoma, Lelo, Moïse, prophète Moïse. Shalom, encore de plus. Et puis ça va dans un milieu de Baza Rolanda. Na Pesibion, surtout, Mote, O Bazakolanda Biso, Bopamoma, Na Onya, surtout, et Kolobama Lelo. Oui, Na Onya, te Kolobela, Lelo, Tozali, qu'on continue témoignage. Parce que, Balandi, n'a pas image et puis naba témoignage parce que je suis déjà suivi ces premiers témoignages quand Dieu t'a visité, t'a donné une mission, histoire ou bien témoignage, visitation et bandaki ndengeni frère oki ko sipie ba nzambe bazali kolanda. Merci beaucoup Nanengo Pesinga parole nazoko tasko modindo pour ba comprendre ne makamwe bandaki. Nzambe azala kati na ngai pe a espérer nga onyo surtout na koloba ezala mosembo pe ezala propre na miso ya bato moto nyonso to koyoka yango azala édifié. Makambo ndenge bandaka nazalaka na nga na vie moko on peut dire vraiment impeccable na lingala. Voilà. Na banaye kozanga mbongo te po na banaye kosala mosala ya kotekaka or. Na banaye kovoyager mingi na Bangui. Si on a voyagé kuna na sombi or à l'époque on a dans ce moment on a 6001 kilos na banaye côté quand on a verse ba 10000 ba 11000 ba 12000 ça dépend de mataka et kitaka na banaye ko sala bongo siko ba tour au monde appelé 2 tours na mois moko na banaye ko za na bénéfice belé après na koma qui vraiment na bongo belé na arrivé même ko somba pe ndaku kati na Hollande et ça qui presque le col immeuble on a tchaki ba te belé pe ba banaye ko fanara pe ko futela. Oui. Na fungola pe magasin pe na chaîne télévision Toutala TV. Et bandai ko marché bien na zaki pe ba sponsor o ba bengaka Africa Carte. Africa Carte c'est ba carte pe bandai ko bimato bandai ko somba yango on ba bengaka na Afrique ba partout na zaki pe sponsor pe ya Lika mobile mais Lika les zaki na seriana et zaki dans le quoi ba Africa Carte na le commune no la simité voilà. Oui. Ba sponsor wana et ça qui ngai bien makamute bana ko marcher très bien na zangaki et loko mokote. Biso moko to yebi moto ya monaka nyonso to ezali kaka Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ayazali e bandeli pe soka. To yebi bien que démon Satan amonaka na ye mosika te soki amoni yo makambo sala te ou bien ayoki yo na sango te pour abloquer yo. Bango bazalaki très surpris komona nga na mati na niveau moko
ya makasi et ko sala bandoki ba ko remarquer que mwana oya mati ndenge nini après ba ko bloquer na pe ba ko koisa ngai kokoya onga na koyaka na business na wani zaki ne ba nini na ba 2004 oui ba 2004 mbala moko diku na kwei na kwei nazokoka lisusu kotelema te na perde biloko nyonso tu na bandako na bambongo nazalaki nango biloko nyonso tu ekendaki kaka juste mpo na erreur moko ya moke oyo nakokai kojustifier yango te. Voilà, tout a été bloqué totalement. Tout est bloqué, tout est kwei makambo nyonso tu ekendaki nazongi makolo ngulu maboko pamba eloko eza sote bavoiture ekei bandako ekendaki nazongi kofanda pa ya baparent nafandi yana koluka vi naya kokutana na mwasi na grâce nga na ye mpe tomeki ye mpe azala mpe courageuse tomeki wana bokutani na mwasi na yo grâce parce que bato baza kolanda yo fo bayeba bokutani kozala mokuse bokutani wapi na Londres ou bien na Hollande? Na Londres wana soki na yeso na Londres tokutani na Londres tobandi sikoyo koluka vi tobandi kodébrouiller mo baaffaire na mike toyei kozama mbongo moko moke ekomi lokola une sorte ya capitale oyo toyebi mbongo oyo il faut to investir yango na makambo ya pétrole makambo ba carburant nga nabenga yango mingi pétrole mais boyebaki eza carburant babenga bino business pétrolier. Voilà, oui to investir na wana tokomi kosomba carburant na Tanzanie tokomi koteka na Lubumbashi na Kasumbalesa wana na dépôt oyo babenga yango Oilcom eza dépôt place to storaka ba pétrole ba carburant nyonso tu oui wana na Kasumbalesa bakomi kosomba siko ebele siko en détail mbongo ekomi kokota bien tokomi se retrouver na $25,000 par mois. Tomoni ke oui mosala o nzambe abengela biso yango wana tomoni ezokotambola bien tolobi en tout cas totuna nano bafournisseur na biso soki bakoki koyeba moto akoki kopesa biso lettre de crédit babenga yango garantie bancaire. Voilà, oui po tosomba sikoyo baquantité ebele po tobana koteka tobana kozata babénéfice ya ba 150,000 ya ba 100,000 par mois totuni bango babi oui toyebi mwasi moko afanda na Londres ye mosala asalaka apesa ba entreprise ba lettre de crédit po bango basomba ba marchandise batekaka bazomisaka mbongo wana tozalaki intéressé po toyebi ke bato ya Tanzanie totravaille na bango bazali reliable babenga na français reliable baza bato tokopesa confiance oui donc bayebisi biso soki mama wana asalisaka bato biso mpe topesi mpe confiance bakutanisi biso mpe na mama wana tokutana ye mama wana babi nga nasenga nanga bapourcentage moke mpona apesa bino lettre de crédit ya première banque oyo babenga Barclays. Ouais, parce qu'il y a banque mo munene na kati na Londres partout dans le monde vraiment pour le business c'est bon. Oui biso mpe tosepeli parce que totuni mpe bafournisseur na biso est ce que boacceptaka lettre de crédit oyo ya Barclays bon babi oui exactement wana eza bapremière banque wana soki bopesi biso lettre na topesi bino marchandise boteki boyeli biso mbongo na biso après soki boyeli biso mbongo te biso toza mbongo na lettre de crédit. Voilà, toyokani bongo tout va bien esengo mpe komi kokota tokuta mpe na mwasi wana topesi ye mbongo nyonso tu ya capital na biso topesi ye. Voilà, wana toujours na Londres topesi ye mwasi wana mpe akei akei ayebisi biso ezwaka nango bajour mingi te environ 14 jours lettre crédit na bino ekobima soki bango bafournisseur na bino bandimi bacondition bino mpe bondimi bacondition wana topesi bino lettre de crédit biso tondima bacondition kote kuna mpe bandimi bacondition tokomi kozeleku moko ba 1 mois 2 mois lettre de crédit ya kakaka te tokomi komona yango déjà bizarre. Donc condition apesa bino bokozela longtemps te makambo nyonso te kopesa mais bokomi okeba 1 mois 2 mois suite eza te. Oui tokomi mona yango epe suspect tobengi bato na biso ya Tanzanie tobi bamoto bopesa biso ya contact
ndenge nini naza kowumela boye moto atazana bi faut bopesa pression peut-être bazala misala ebele mais biso motema esepeli kaka te tobi botokende na adresse yango oyo apesi ya Barclays kote kuna na ville oui tokomi boye adresse na Barclays eza nango wana te wa donc ndenge bosololaki nde bokutani na bureau na adresse apesa bino en banque bon bi mais ezowumela bokena kovoir la situation na adresse Barclays eza te na centre ville eza te tomoni eloko mosusu na place ya Barclays donc tomoni eloko mosusu na place ya banque motema na biso epanzani tobengi mwasi yana mokatela biso batelefone en tout cas nazalaki na esengo lisusu te la deuxième partie ya kuna yo ozoperdre mbongo tozoperdre ka bambongo voilà tozobenga azoyamba te tokomotide bamessage tobi en tout cas soki ozongisi mbongo na biso te tokoboma yo donc maintenant c'est vraiment à mort oui naloki bajamaïcain mpo bango baza makasi na biloko wana bango babengi mwasi ya bamenace or kende tozomenace mwasi wana mwasi wana kende epai ya polise aporte biso mpe plainte bino bozoyeba te biso toyebi te tobengi azoyamba te tokaka un jour polise abengi abi botika kobenga mama oyo est-ce que boyebaka te ke mama nazaka na problème ya motu adéclara na mboko etake disable ça veut dire handicap bota oui oui bien aimé disable na mboka o mutu azala problème mental ou bien azala maladie moko na mboka o azala ka intouchable mais tant bino bokena ko sola mama la eta na bo mona ki azali mutu moko azali normal aza normal wa oyebi kaka nde bato basala kaka bato bamafia basala mi bongo mpo so azi problème oyo bakeya problème moto ayebaki te donc ndenge aza handicap bongo eza déjà ke asambane déjà avant okosamba na ye te mpo yo motu na ye se beba oh seigneur abi attention ekotournele bino mal toboyi na simple problème totie kaka tokomi komeka bafere mosusu ezotambola te là il fallait vous préciser na bato bayolana wana vous perdez combien de pounds de dollars à travers business ya 180 000 wow merci tu peux continuer 180 000 ekei tokomi koluka siko kosala makambo mosusu mpo to récupérer mbongo mpo tokodiama mapétrole mbongo eboyi biso mbongo ezokoya te tomeki rien de tout mwasi nanga alobi vie ya bato ezalaka boye te toluka nanu délivrance parce que toza bacouragé toza bato mo tokokelela boye te toke koluka délivrance toluki nanu tobi tobana koluka délivrance na Londres toluki délivrance tokutana mondele moko ya hollandais afandaka na Londres awa alobi ye aza na possibilité ya kosala biso délivrance mpe mondele na préciser bien mondele na bokutanaki azalaki pasteur ou azalaki évangéliste oui maintenant continue aza évangéliste asalaka badélivrance asengi biso 500 €. L'évangéliste vous demande avant de faire délivrance 4 nabino à 500 €. 500 €. Asengi biso 500 € biso pe to bundani pour dans 500 € to ke ko defa kutu pour na koluka toujours délivrance. Dozi 500 € to pesier. Sala biso délivrance et bandi. Na okaka tata mos na biso répondre à travers mostanga. Na tikala jamais ko betela mosna li sala tata mos. Na tikala jamais ko lobeli makambo na ye. Pour la moto na route azala route. Zela deko tant délivrance est vendue et directement la voix de votre tante et bimi na kata mosna akomi ko loba kati na ye. Na moment bozo passer délivrance ba sa bino délivrance bino mi balé. Oui. Est-ce que moi sinon à kutana tata moi si ayebiete amonana na epete ayebia mokete merci tu peux continuer bien aimé a manifester à lobiki a benginga vraiment na bakombo na ngai oyo nazalaka na mwana moke o ye mos na latika ko yeba jamais a benga pépé donc comme on a tout à l'heure a benga pépé tout à l'heure makambo na nyonso to sala ka ngamu na bebisaka yango
nyonso tu oyo salaka ngam na bebisango d'ailleurs ngam na contrôlaka yo na nyonso salaka naza na kati ya nzoto no pe tobotana déjà bana donc état que femme de nyonsi. Donc tata mwasi ana aza koloba kati na yo pe aza déjà otatola déjà na monde na bango tenem asa koma femme de nuit na yo pe bobota déjà bana tobotana déjà bana nzoto na yo ekomi malili évangéliste ala bandi délivrance évangéliste abi abimi abimi tosepeli sikoyo mwasi na yo okaki posa ya masuba ake na toilette ake suba ake na telefone na ye ayebo abimi telefone epanzani pasui vitre epanzani ebimi kutu libanda wa oyebi nabi mais ekoyi ndenge nini batelefone ba iphone ezala makasi nazi phone nanga na tomboli yango boye natiki ebambana namoni oka normal na tomboli lisusu natiki ebambana normal na tomboli lisusu natiki ebambana normal naye kokopaki bambaki yo na ndenge boye nabi yo moko bambi yango tabibi na bamba eloko na ngai ya motu ya mpona nini abi ayoka lokwani babeti na maboko babambi na mabele après moi ça abi délivrance na moni esimbi te wana évangile ça so bake délivrance esimbi ne boza donc tata moi ça bimi na nzoto la bino alors tant délivrance albi esili et yo moko sentaki na pas na ndeni quelque chose qui avait un changement total na sentir un changement te oui nazaki na confusion mais hier lobi eta que pasteur abi kabimi na ndimi na pe kabimi pour pasteur mutalobi amen bon to sepele pe kaka to salga effort to zala sengo to zongi na bandaku malamoko comme to zala compagnie na biso ya pétrole to zali pe na ba net partout ba comme gmgastro.com ba to ba benga biso pour to tchaba on a contact na ba fournisseur ya ba pétrole oui to moni compagnie moko e ko benga biso compagnie Anisaï compagnie il y a Londres oui voilà le but que tout ça a besoin de 2 millions de barils de pétrole parce que contrat na barona NNPC il y a Nigeria ils allaient compagnie à pétrole national oui bango ba ko taxer bango ba taxe belé bazo ka côté mo ba ko za pétrole na ba taxe ya moins après biso bi omoni ba fui ya délivrance na bisango dans ba tamalonga ba donc tata moi c'est qui aux aïna kat na ko ma délivrance ici oui ton demi que oui en tout cas délivrance c'est bon après batana baye to kuta un peu na bango bon to signer protocole d'accord ça veut dire NCNDA protocole d'accord to signer na protocole d'accord ba sengai $10,000 ba bisinga ndenge za bongo chabiso contact na gouverneur ya na Nigeria kuna pour to somba pétrole à travers yé et ça la moins cher oui ngapela c'est bon biso na gouverneur to yebana depuis longtemps pour ceux na za na besoin bongo wana avant ceux na za na besoin bongo ba sérieux na manière ko souffrir wana n'importe quel bongo ceux na bisi a pesa bongo a pesa ngamba pesa ka oui to ça ramène bien na même kutu maison mère wera son ba beta chez na ndako voilà na Niger oui na Nigeria voilà Nigeria voilà oui gouverneur wana azana mbongo na niveau moko même na Congo mo peut-être botabo pasati voilà azana business à pétrole peut aussi oui il passe en business à pétrole voilà. Même wera sona mona kinda kuna na Congo na kaboye même motabo na Congo azati voilà donc tozalaka na bien tout le temps era yaka na Londres benga nga to kutana ka donc tozalaka bien to tambolaka to sala nyasa tout na bengi na bisi na sana besoin na bato bazana besoin de 2 millions de barils de pétrole pétrole brut en Nigeria Bonny Light mais balekaki toujours na compagnie nationale il y a pétrole national balekaki na pétrole national ya Nigeria bazo tchaba ba taxe belé yo kitisa bango ba prix abi d'accord baya na ko ya bango bien ok to signer contrat à 10,000 bato wana mindele bazui avion ba ke ba monnaie ma face à face au les ba les kapana mais bango ba ke na oui parce que ngala bon tout ça protocole d'accord na ça ça besoin ça bonté c'est bon ngala gouverneur tout ça bien ça belo ko bangi les angoté
bakei donc ceux qui contiennent simbaki nanga za commission nanga ya $800,000 voilà oui bakei kuna babenga na Skype babi biso na gouverneur ba c'est un gouverneur ba c'est ba bi bon bien ba police na cortège tina ndako en tout cas ba c'est peneming ale air ba zongi ba linga 10,000 voilà ba bisinga bi ba contact nyonso tout aux ya pétrole oyo vraiment eza suka parce que tous ça la mana moto azali tête et puis azali gouverneur tout était bien Mokolonske Koki et Segeliske Bonga Virembongo ya 2 millions de barils et qui n'a compte sur le gouverneur. Babi pe Mokolo Oba Koya po bazwa pétrole babe no FOB. FOB ezali ke bango balungoli cargo na bango ya bateau ba komi tina Nigeria na port ya Nigeria ba couler pétrole ale bazongi na biloko na bango. Bango ba kei kuna ba komi bakomi pe ko ça pe ba procéder à couler boye batala ka ba police ba bimeli bango eza fraude wow dans la dernière minute pour ba transférer pétrole dans grand cargo pétrolier oui eza fraude oebi wana nga awa nazo sala nga ambiance tanga nazo lia mambo na malem na 6e côté na mon appel na bango benga malebe plus de 15 fois na yambi boye na kaka boza ba escroc bosangani association ya ba malfaiteur na gouverneur bolia biso bongo toko memayo mosika papa Moïse toko komisa mosika toko porter une plainte au quai de Boloko nazalaka mbinga na kobi konda likolo ya souci bandeko moto soki azali na blocage botutu ya okama na prison ata osali ndenge nini okomata na yo te ata osali baprojet moko ezongenga lokola diama ekosimba nango te ça c'est vrai esengo yaka esengo ekendaka tosepelaka kaka ntango moke me mawa ezalaka ntango molai parce que blocage eza souffrance humiliation bato wana bazongi batikala mpe kobenganga mpe lisusu te nga nazozela nakobanga nakoperdre bakilo ke nakoleka tribunal rien du tout nabengi gouverneur nabi gouverneur qu'est-ce qui se passe gouverneur pas un bas na téléphone te donc gouverneur wande kobengi de temps en temps si c'est là azo sous forme te contact esili rien du tout alors yo babengaki déjà pour la menace ozo ko attendre tribunal jugement bango pe bato wana bazali kobenga toujours non babengaka batana kaka pe babenganga sauté voilà au cas sous wala ezala ba 2015 oui ti lelo oyo batika se kobenga te je sais pas qu'est-ce qui se passe na mona ngo bizarre même ti lelo donc bato wana mbongo na ndenge basala contact yana depuis ba menace ça mais après moment moko mona tikala kobenga lisusu te je sais pas ce qui nzambe muta bundela kinga na ebité mais batika se kobenga te bien aimé lelo tozala mituna ebele te toyali kotika prophète Moïse aloba pe sabino témoignage et puis tozali ko continuer kotika les maloba j'espère que batui bazali ko ozali ko kat nangi kotika pour l'hôtel sabino maloba mingeza kat na pour la témoignage continuez bien aimé batika ko benga ngaite après tobi tata moi si na biso na alungwe la nzoto na biso ozaki na raison ndenge lobai ke délivrance on a nesimbité on a bisi masnama to lukana no ba pasteur na biso ba congolais to bandi ko benga nanu kutu ba oki kutu ma problème na ote tinda mbongo to tindi ba mbongo e koko ya sopa escroc moko ya prophète to tindeli mbongo po basambela pona biso pa bisi so bike problème na bino za makase sengeli fo na rassembler ba intercession na biso nyoso to ke matana ngomba pona likambo na bino wana na ngomba na Kinshasa oui na Kinshasa oui na ngengengeli bifo tinda mongo to zui $350 to tindeli o bakei déjà bakei
bakei kuna komenga pe test tozali déjà awa na montagne tozo sambela to kitaka après lobby bon après ce lobby nango siko na bi tozi contrat mo boye pona pesa yango na CG na begi boye téléphone nga batterie sili na begi na téléphone na mwasi nanga ayambi mais nazo ka télévision zo beta football bazo beta match wana le prophète azala vangenge azala montagne wana azala montagne. Oh Seigneur nous aide. Qui match. Non, wow! Alors, bien après, parce que dans d'autres matchs, ce match est Sili, non, rappelez. Oh, Jésus, Kolo. Après, na baigné, na bité, ça, prof, ezali tout le temps, na baigné. Oebi ke azoko asukolo baté, na bien, en tout cas, ba ventrier, bazali. To loki ba prophète mosusu kaka les mêmes choses mbongo na mbongo. Tracasserie moko c'est impossible. To bito changer dans to tikana no prophète na pour to quitter pe na kin. Tout le monde na ba prophète ba pasteur ba yebana. Oui, ba pasteur ba yebana parce que na lingi kotalisa bandeko même ko citer ba non tout parce que otamboli ba mboka ebele pour la délivrance na yo. Il y a d'autres serviteurs de Dieu bazali ba congolais au bazali pinna ba yebana oluka bango pour la délivrance na yo. Na so ya pe wana. Oui. To kei na Congo na kutana ba pasteur o ba yebana o bido tu bobi ba délivrance na. Na l'équipe na bango eloko ya malunga ezali te ba miyibi na ba miyibi. Ba tracasserie na ba tracasserie. Mbongo soki ezate okobika te yango natala na bambola baobika ndeni oyo baza baproblème makambo ya nzambe ekoma business ekoma baaffaire na Congo na partout kaka eza baaffaire église ya malamu église oyo basambela nzambe aso na Congo ekoza peut-être 1%. Bango nyonso to bameyibi na babiyibi namoni moto malonga te tozongi na bien tout cas na keno na Nigeria pa ya TB Joshua. TB Joshua, le plus grand prophète, oui. Un na ke pa ya TB Joshua. Na kuta na TB Joshua. Ayebisi ngai ngai nazali assign te pona ko délivrer yo. Ngai na biangami te pona délivrer. Oui. Esengeli na yo okende komona prophète Magaya na Zimbabwe. Yenda ko délivrer yo. Nabi mais comment ba tout bazé bazo bika denika ngaite. Abika ngana zali na bien amité pour le délivrer kende mona moto là. Quand tu sais que ça qui grave, tata moi ça qui très grave, azaki grand sirène. Oh sirène mo konzi ya manjili, reine ya manjili. Tata moi si. Ouais. Siko nazi avion, kanisa ba mongo ezobeba. Pour nous toujours délivrance au Zimbabwe. Pour mon délivrance on peut pour mon prophète boy. Il faut tu as 500 déjà dans l'enveloppe, sur les atos mon petit. Donc les bibles les alliés côté à lui vous l'avez reçu gratuitement de nous aussi gratuitement c'est pas ça. Et ça bon côté wana bible bon mais na mokili et ça mon contraire. Bateau bazala ba délivrance ba loka ba délivrance pour to tamola ki na bateau belé. Et ça m'a mingi que mon qu'on a mis ce temps là ko bika na banzela to bana tabola pour dans le cas de délivrance. Oui. Na fouti 500 et puis dans l'hôtel na ils ont coûté $100 par jour. Pour nous causer la délivrance. Il faut qu'on la can hôtel. Car hôtel parce que yé mutako yamba il faut la so la côté ça au monoté. Ça c'est le business dans l'évangile. Donc tozaki maba aveugle ti le pesanga kanda yamona exposaka ba faux prophète boy. Un akekuna magaya lobi young man ngai nazali assign pour ko délivrer te kene komona bouchir. La personne qui est en train de citer, ce sont des grands prophètes qui font des miracles. Ils ont des grandes chaînes de la télévision. Ils font des spectacles pour la délivrance. Mais Batindi Kuna, à l'OVP, il n'est pas à rééditer, il y a qu'à délivrer. Donc, tata, moi, ça a toujours 4 mois, ça n'a pas à Oui, voilà, c'est le maintenant qu'on de pourquoi ok ne baza kingdom moko baza royaume moko. Royaume moko et qu'au bout c'est le même royaume. Ça c'est vrai. La question écoute la bouchir à talinga bi te na encore délivrer te que de mon moto la musaki ou la musaki mutakufa le kutala
yende peut-être oui pour délivrer. J'espère que tout le monde connaissait la personne. Nous ne voulons pas citer les noms. Vous les connaissez. Celui qui restait toujours en Afrique ici, qui est prophète. Oui. Ah oui, oui. À l'après, na kei kuna bon yende histoire de bec là qui monta pour c'est la tata moi si. Mais alors mananzo tout non. C'est na kaka ma na Nzambe Tchakobima. Na zonga to luki ba prophète na ba prophète na ba prophète to ye ko lemba to bien en tout cas moi na ngai Nzambe ya lola azalaka na été. Nzambe ya ba chrétien azalaka te existera te onga na moni na mokilo yango te. Donc comme il a doute vraiment tu ne peux pas aller à l'église. Boy ba été na kutana 182 prophètes. Pardon, répétez encore. 182 prophètes. Kaka moko mtazaki ya bien, les restes tout bazaki ya mabe. Oya moko pesa o bozomo na image azaki ya bien ye wana. Image c'est le coup. Na lobi en tout cas tozo bikate Nzambe ya lola zalakate. Tout comme on ba musulman. C'est là. Oluki délivrance. Et jusqu'à présent délivrance et alité. Tu ne crois pas chez les chrétiens, il y a un Dieu qui guérit. Oui. Et maintenant, Olobi ke Oluka Nzambe Mosusu, il y a pas religion Mosusu. Et l'autre est parce que plus de 182 prophètes au monde qui kakamoko do mona diva. Il y a moi tindio okinoluka église Mosusu pour la délivrance na yo. Oui, parce que na moni ba musulman ba font là ba magasin ba mataka ba comme on a 3 4 5 magasins. Mais on a pas besoin de tambola. Pourquoi quand il y a biso kaka ba chrétien tout monde a passe. Ba bloc ba chrétien tambola ma mimi ta. Mimi tout monde ba musulman ba zo ko aider entre bango ba zo matapi. Biso et l'homme est si baraté. C'est que Nzambe na ba soutenir bango. Voilà, biso zo soutenir biso. Voilà pensé ni kendaki, voilà ça passé là. Voilà. Voilà passé là. Parce que air souffrance c'est les caca. Oye ba sous belo ko salaté. To kobi ba musulman. To bengi na bengi frère na apôtre na ebisi apôtre Martin. Désolé na komi musulman. Allez là. De Robi qui Okenoguluka, Nzambe, Mosusu, Okoma, musulman. Continuez, peuple de oui, na bisi frère na ke faux na komi musulman parce que Nzambe na bisa zo salé le côté. Frère na Lélia, salut toi convaincre na bi dans le côté trop tard et si tu commis déjà. Na ke na bengi camarade dans mon connaît Benjamin Mwepa, ba tout ba bien na obet sa ba musique na Afrique. Aza musulman na bisi est-ce que bi imam moko ya makasi o sala ka délivrance ba tout ba biki abisi oui na bi imam moko imam ana afanda kana Zanzibar soko lingi na ko benga ye ayamba bino sala bilo délivrance bi yebisa ebongo era yebisa ebon baya to yeboye imam ana na mwasna ye Baum ba de basara ba délivrance ba bienvenue na mboko na biso toko bana délivrance après lobby mais avant to bana délivrance il faut bosser la sadaka. Le sadaka chez le musulman un don ou bien une offrande comme on dit chez les chrétiens. Il faut to za ba biloko to somba to kabola ba bola nyonso to ba zaro. Tondimi. To ke to somba biloko to ba do kabola bango. Et puis lobby dans le bibo somba lobby dans le bibo somba de tabac. Il y a Pembe, parce que délivrance na bino ekoleka na maya Zanzibar. Comme tata mons na bino azali reine, to kotiseka na maya ke libela pakei bokabo na Là c'est l'imam qui vous dit ça. Oui, ngana mostra to sepeli makas. To sepe to bien tout cas ba musulman, ba sengi biso mbongo te hein. Ba sengi biso kaka to sa sadaka. Sadaka. Oui, sadaka. Mais ok, na sadaka nous a expliqué partout. Mais imam attend à memi au bongo. Exacté le cola. Babiloko salaka na ndaka banganga. Pour bailler bakat na kosala la milimo wana. Ba marabout comme je peux dire. Non, bango bazaki ba imam o bazana ba na ba mosquée na bango ba sambela ko ba tinda après ba prière. Voilà. Bokomi babibo sala sadaka na. Oui, to sali sadaka po bana o to pesa bloko balela pa ya Nzambe mawawana ekitela biso po Nzambe ala a délivrer biso.
tosali nyonso tu tosali mpe taba jour yango mpe koki tokomi mpe na Zanzibar na mai wana ya Zanzibar na tokomi na babandi délivrance babandi délivrance pom ezwi ngai na manifester tata mwasi na biso après la manifester mais yango ezalaki mwa teti après pom ezwi mpe ya mwasi na komi koloba eloko nga na kamwaki kaka namoni imam na mwasi na ye tata mwasi azoloba bafukami bayebisi vraiment pardon zwa bataba oyo tika bango tobondeli yo vraiment na kombo ya Allah. Là, imam il parle avec tata oui. La puissance diabolique à tata mwasi pas comment négocier pour la délivrance atika biso na kombo ya Allah akende na ye atika biso libre. Ngai place nazalaki vraiment nazalaki na doute. Nabi depuis quand oyo leke loba na biso ke tokotambola likola ba scorpion tokoniata bango baza biloko pamba. Comment ça bango ba fukamela démon voilà. Ba yebisa ke tika bango pardon tika bango. Voilà. Na mona ki on louche mais comme on a besoin le biko bon et les kakaka. Voilà. Tata moi si pas bon nazi ba offre au pesingai na kenanga na mai. Kei pas kei moi c'est pas senti les autres pays moi pepele. To sepeli to bi koti vraiment na mai to sepeli tout. Et comme ce qu'on a boutu to lali na ya lali na moni nazo bibana moi c'est imam. Et ta qui femme de nuit. Là tambozongi après délivrance. Non tozongi Londres ti. Bozara ko. Tozakuna lobby dans mais au lobby loko moko boye. Tant imam a sali ba démonstration na za lobby là. Comme tu viens de dire la parole de Dieu vous chassera tous les démons par mon nom. Alors imam a sali démonstration à négocier na tata mwasi na. Mais bien vous sentez délivrance et salami mais tant bozongi il y a d'autres réactions qui étaient en train de passer toujours ouais Namboka il y a imam kuna en Afrique. Oui, ouais non tozongi te tolali na hôtel parce que lobi na photos avion tozonga na Londres. Dans l'allée dans le tundoto nazoko bimana mwasi ya imam. Voilà. Na l'amour si grâce na ebisi wana gaspabi tout justement ngapela le tundoto nazoko bimana imam. Na imam. L'attaque que vous l'avez réussi nandako il y a imam place au Kindaki. Ngana ebisi ezaka ba j'ai ba démon pour la sabiso que devant se simiter pour ce to bangi ba kota na zoto so ba baby ça oh Seigneur. Et si to biki to biki to la biso bien to kenema ba simba to lali boye tongo koki to zomi pe Londres et to zomi Londres boka ou ke komi na ndenge moko impossible. Je serais ce compte encore de plus. Oui. Oyebi ballon mo ba benga boy ba serre zaki ba chape Western Union ba pesa ballon pe boy et ba nous ala infiltrant côté anilo côté à HSBC voilà moi compagnie mo zaki pesa ba crédit ba ne ko pesa biso ba crédit tout le temps oyebi toye ba mi bazo reconnaître biso te ba yebi bino société ba yebi sote bazo reconnaître biso te pour bi toza na toza éligible te ya ko pesa biso crédit. Partout ba porte kangami na ndenge mwe zakate. Rien ne marche. Na bisi moi nanga bo na moni délivrance qui mabe to le canon ba imam ya biso à Londres. Ok, bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup de questions à poser à notre bien-aimé. Azal livre dans tout ticket dans la loba. Pour vivre le deuxième imam dans Londres. Tout le cas c'est ba imam sus na Londres au vraiment mindele wana to bona ba arabe. Il y a solo là peut-être bon ba ko aider biso. Donc il peut to ko na est dans na east. Na ba bien na est na Londres na Londres na bon to benga toujours east il y a Londres oui. East à Londres ça veut dire toujours le dans Londres à niveau east toujours benga na West Ham Barking parce que ba musulman bazalaka mingi côté. Oui, to comme il peut, to coûte un peu na ba imama, to solo na bango, donc va bien que voilà ça blo pamba, to bien en rokia na ni na bango, na terme na bango, to bien na ba demo pas pour mana trop. Et ça rokia ça blo pamba aussi là non. Après to sepeli to zongi, allez, na mon appel et bengi ama grâce na ba butobi, lobi tongo yaka,
nayebi solution ndenge nini nakolongola bademone na nzoto na bino mais yo yaka nanu d'abord après mobali na ye après wana imam à Londres. oui mama grâce mpe na tongo alamuki akei ntango akei kuna boye abandi koyebisa ye ndenge eza boye révélation oyo nga nazwi il faut nabima na yo non d'abord mama ya kala mama soki nabimi na yo eya tokosangisa nzoto na yo ndokia nazobundiso akota kati na comme nzoto na ngai ezali sacré nakokangele sikoyo porte natie na kati ya cage alebino bokomi libre imam wana délivrance aza kopesa déjà mwasi na nga bimi ya clarté porte aye mbangu koyebisaka makambo wana nabi nakoréagir te nakoréagir kaka vendredi parce que vendredi ezalaka église na bango ezalaka donc basambelaka vendredi rassembler bango to wana na east ka ya Londres oui nazeli vendredi ezalaka kola dimanche na bango voilà nalati bilamba na baboute bazo kosambela nde bafukama na se na koti na baboute na kati nake une des 10 places imam azali na kole ye moto mwa ya simbanga na tiniki ake bambala so wapi nazoloba bava makasi ke alingi kolala na mwasi na nga wana na kati ya moské ozosala tapage wana oui namoni bato bakomotelema te bamizima makele koti nga sa ondede azosenga kaka pardon libisaka nga so nazala soki motu azosenga nga pardon na bitumba nakoka soki kokontinue bitumba te na tikaka lobaki arésister wana comme eloko mosusu natiki ye nakei tobengi apôtre tobi ozalaki na raison touti pa ya bachrétien buzoba epa bamisilma buzoba lisusu finalement sikoyo tosala nini apôtre bima mosusu ngonga na bino ekokaki te tozongi lisusu ayambisi biso su nzambe tozwi lisusu libatisi tokomi sikoyo bachrétien ozongi lisusu epa ya papa tozali bachrétien tobandi so koluka su badélivrance mpa bachrétien toujours wana toujours ozali na 182 te wana comité wana ezobakisamaka mpona suki ekoma 182 voilà donc tokomi koluka susu badélivrance alaprès tozongi baaffaire mosusu ye bato na biso ya italie babiki baza na besoin ya pétrole oyo eutaka na Angola oui oyo euta na Angola parce que baza na besoin basomba yango pour bacompagnie na Italie baza na besoin alors côté na mato ozalima na contacté na bengi Werason na bina mona bino déjà na betu kangamba naza na besoin numéro na ye abi wana fo benga Yankee pauvre Yankee akufa paix à son âme apesinga numéro to bengi yango bozomona photo ya mama Grace na betu kangama na bandeko ya Eduardo dos Santos bafrère na ye tokei kuna to négocier tout va bien tokiti na baitalien to signer contrat normalement mpona bacompagnie ya minene futa mbongo ya bacommission ya biso nyonso tout ezora kaka ba 14 jours totiaka maximum wana badélivre mbongo directement na banque na bino oui wana sikoyo tozalaki ondire ba 5 ou 4 bacommissionnaire parti na biso ezali 400 000 mpo biso tozalaki batete ya makambo wana makambo eleki bien tosigné contrat bato tu basepeli tozela mbongo ezoya te après 14 jours oui 14 jours eleki mbongo ezoya te bato na biso baitali oyo bamema biso kopa komi kobenga biso be comment ça topesa bino confiance bato yango baza loyal te ndenge nini ndenge nini depuis tosigné contrat normalement eza 14 jours avant 14 jours tozwade bambongo na biso comment ça tozozwa yango te biso tokeleka délivrance pa ya pasteur oyo bayaki aza vrai pasteur wana voilà pasteur mona asalaki mpe mosane malamu me tata mwasi abimaki kaka te abimi kaka te tata mwasi alobi ke il faut bolongola signature na bino na kati wana ke bolobake bokozwa ata infran te wana natiki bango bato wana bazwa mbongo tobi toyoki te toluki su délivrance côté mosusu les mêmes choses alors parole ezobimaka blocage c'est tata mwasi kanisa sikoyo 14 jours ekomi 6 mois 14 jours ekomi 6 mois oui bato baloba nini bato bakomi koloba loba tobi en tout cas
totika kaka makambo ya ozo ko continuer obi botika kaka makambo na moment baza que otamboli bisika no pour la délivrance ozo batata mwasi et le tata mwasi était toujours en vie ou bien ça kufa azaki en vie. merci beaucoup continuez papa nalobi je crois to longolaka signature na biso peut-être ko ekozala pe bien après na bengi ba parents nabi bomeka na sona tata mwasi onanu atika biso nanu ba bengi ye munoko afengi bango akateli bango téléphone nga pe kandele kitro na bengi tata mwasi kosola tata na miyo likamuni na ngabwe abi o eza débit na kokomisa tina suka mais na salioni pendant tata mwasi oui na salioni o eza likambo ya ngai na ba parents na bino. Donc ezali kamona parents na bino ça veut dire il y avait lien où ezalaki entre ba parents na yo oyo basolola o basinyaka na tata mwasi pati alobi ezali kamona yo ezali kambo ngai na ba boti na yo. Oui, c'est ça. Et puis est-ce qu'on s'est rappelé mbamo na bia nanyo tata na biso ba koko na biso ayebisaka biso il faut bon éviter tata mwasi na azamuta misala mabe. Pour koko na biso abana pe komona donc abana komona abai bon éviter maman na azabiente. Donc ayebisaka ke na kokomisa bino tina suka to zongi te bon to longwa signature na biso to longoli yango to longoli yango mokolo to longola ki eziko 14 jours te ba pesimo mona bonte ngana mwasi na ngai to simbi mutu to lobi atoka botutu elata biso to za vraiment na botutu donc malédiction et puis tata mwasi afandika na to zali vraiment na botutu yango ona loba na batu nyonso to so sala makambu une année mo récité ba ke bakanga yo le cas de délivrance soko fani na église moni makambu dezo funga matezo ko avancer te peut-être yo mo muto zo bebisa soki yo zo bebisa te église ezo ko aider o te bima na église na luka place ko za délivrance oui oui et to sali bongo batola bazimbongo biso souci na souci souffrance na souffrance wana sikoyo ba jour eleki tozobenga ba pasteur ba prophète tindambongo to matana montane tindambongo to kele ko mai tindambongo to kele ko boka mungu na nino na OK ba ko kwa mungu ate oui tindambongo donc mbongo na après na bien en tout cas du coup sentiment na ngai ya koluka biloka mokili elongwe koswana tobana koswana na mwasi na ngai chaque jour makambo mokie ezokoma grave parce que femme de nous en kaja zoto no ye mutu azoswana voilà donc azokopelisa kaka se kopelisa kaka moto bapaster tozobenga ezosimba te tout donc en tout cas posa ya mokili mpe elongwe ngai directement naza so na posa ya mbongo te naza na posa kolata na bien te naza na posa pe ya basi te pour moi donner la pe moi basi mingi oui bon ndenge nazalaki na ba vérité oui parce qu'il y a un star ceci c'est la bien aimé tout ce qu'il est en train de dire c'est vrai parce qu'il y a un moment moko tozalaki cohabiter na area monde balobaka un fuite. Un jour, je l'ai vu et la façon que moi je le connais, la personne qu'on s'appelle Toutala Makoma, le star international, mais il y avait d'autres choses. Il y a le logo dans le témoignage. Tu trouves qu'il n'y a pas la paix dans votre maison parce que les démons habitent dans d'autres nabino, dans quatre couple nabino. Et puis, pour ça, Mokili et Silio. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de faire encore de plus? posa ya mokili esili ngai nabi naza na besoin biloko nyonso tute naza na besoin nakoma nanga ami na nzambe donc kaka bon kaka briske kaka okoma ami na nakoma ami na nzambe nayeba na nzambe mabien nakoma nanga moto na nzambe mais pas mpona kosambela bato wana kuda naolinga o te nakoma vraiment proche na nzambe nayebisi mwasi na nga
nazokota nano gêne pendant 7 jours sec nakolia eloko te nakozalaka na chambre nakobouge te na bandi yango mpe wana sikoyo 3e jour na nga ya gêne libumu nzala oyo kasolo bazokolama mikate kuna mposa kolia mikate oyo bazotumba Thomson kuna mposa kolia Thomson na biloko mosusu omona yango bien te na minute ala mposa na 3e jour no ya sec 3e jour kaka amen bajour eleki ebele donc nakangi kaka motema na 7e jour nanga nalali kaka boye nayoka babekisika mbatala mokongo boum nalamuki namoni vraiment kimia eloko te la 7e jour na yo il y a la prière na yo pour la clôturer oui nabi oyo ifeza la kaka démon tata moi sindesco ayesiko yo poto bundanesco face à face nazi bible ezaki pembeni na simbiango pona bete mopanga ya makasi nazela tata moi si azela nazeli rien ale pongi muke komi kozanga na komi ko lala sikoyo namona éclairage et komi ko ya malem na misu omoni so kangi misu monaka ndenge mo éclairage et ya oui abia o feza ba vati li bande zoleka ya omte salabo mais éclairage ko ko makasi dabi na fona neti na la chambre de dans ciment place ba vati le kate moyo ruchop na lamuti mamoko na moni sikoyo moyi ya makasi bimelinga liboso éclairage komi ko betanga na misu makasi erozo ko betanga na misu makasi na okebenga Moïse une fois deuxième fois Moïse troisième fois na binga na za Moïse tu habite yondo za Moïse kombo na yo enga na kelaka ezaka ne Moïse kombo na za ba parents de ba pesa ana mokilo ya se comme on les a tout à la tête. Abi oyebi bien tant aux alaka mona moké. Ce que tali likolo. Obane ko tanga nombre ba anjo bazali likolo na mapata. Oyebi bien. Nabi oui dans que se rappeler. Oyebi bien tant au kenaka na église moko na Londres. Pour omoni dona un moya ka mo kedaka. Tant on a kenana na église mo ya Londres. Na fandaka danga ko luka délivrance na Londres père na église bona mais na kenanga moko na kutaka pasteur moko ya Ghanaian na église o etalana na métro ya Bushcroft to église ya ba Ghanaian na Bushcroft là et ça tout le monde connaissait et j'espère que pasteur Ogi Azalaki pembeni wala et so ba ndeko ba yebi na Londres a pasteur Ogi ya Mangembo de l'église ya Ghanaian o Azalaki wala oui na moni pasteur ko sala délivrance azo délivrer maman na Congolais azo benga na démon et azo benga na démon ale maman akoyi boum na mabele siko na ndenge maman akoyi na moni pe démon pa koyi na nzela mais démon za nzoto na bimité siko Ghanaian wana ya pasteur alobi ke bomoni démon za na kati na ye akei abimi na moni ndenge abimi akeli banda atike naza za totalement libre nga siko na habité force ni etinenga na telemi baba na bi pasteur démon za kana kati nzoto na bimité azana en liberté dans la quatre église la quatre pasteur azo sala ba manifestation et lui tout à coup quelque chose de télémission na lobiango vraiment clairement ba tout ba okingai et na lobi bongo ya lobi yo lingo na sane ba sala ka délivrance wa mbala moko mona démon o ala ki na belo baba ka bimi aseki ya lobi comment ozo benga na mozo mona ngati là na quatre église démon pour manifester na likambo lobby oui quatre église à l'après atini ba protocole ba benga na ngai na église na ba benga na bibi me ba to église ba la ninga tili banda ba membre église pour bien que le cas de délivrance par ngai pourtant nga pe na le cas de délivrance non pe la ba ma délivrance te abi au mona ke na fungola ki misu wana na ko zongi sa kati na yo na ko activer en kati na yo pour ce que zo sala ba to délivrance au mona ndenge démon zo quitter zoto ya moto et vous allez que bima par la fois kende moto abiki me démon bimité yo ce que ici moto comme libre yeba ka comme réellement libre na ko zongi sa pe ko activer misu wana kati na yo ndenge
ndenge zali bo okobana ko sala batu ba délivrance okobana ko bikisa batu pe okobana ko mona nombre ya ba démon o bazana kati ya nzoto ya motu okobana ko tanga combien baza batu combien baza ba démon na yokiye na kamwe kezali ngane motu azokoloba na ebisi Seigneur Jésus-Christ ndenge nga na kutano boye okokende te soko libérer te makamatata masina biso. Voilà. Donc maintenant tu parles avec l'esprit de Dieu. Aibisi ngai Moïse mwasi na yo akotaka na transe benga ye pa ya mwasi na yo benga na yo okoma libre. Tongo na zeli na sali les mêmes choses mbala moko tata mwasi akei ezinga 15 ans pour na koluka délivrance na zala libre o ba pasteur na tini ba mbongo na BBC na mati ba avion na BBC ba mbongo ebele 15 ans mobimba délivrance esimbaka te menga ezinga kaka 5 minutes apamba tata mwasi akwei. Donc ça veut dire, bien aimé, si vous trouvez ce témoignage, pendant des années, le frère a cherché la délivrance à Tamboli Bambo Kebele. Oui, ba kombo ya ba pasteur musuto boko tangango awa na Kinshasa à Tamboli Bambo Kamingi Afrique. Et puis boye ba kena ba moment ya Tambola ki aluka ki délivrance des sessions sur des sessions, plus de 182 serviteurs de Dieu. Er na bengani ezunga 5 minutes akei alena yo kaka sankuna tata mwasi likolo moko evimbi ani atake lo moko evimbi se likolo be agangi na kombo na ngai na ebi déjà za ba retour ya Seigneur Jésus-Christ ti lelo na oka keli soute na oka ekala aoka na soste akenda libela lelo vraiment na koma na pédicure makambo na ngai fungwami tant liboso et comme qui avant ma caméra fungama dans six délivrance là moi si nangai après 2 mois ma caméra fungami akomi ko simba mbongo par-ci par-là ma caméra komi ko tambola normal akomi ko fungala ba entreprise oui to landa ki ba entreprise parce que j'ai là to ozo kenena étape mingi to ebi ke temps izamuke et bien aimé vous allez suivre des volumes de ces témoignages. Délivrance c'est salami. Makambo ekomi ko salama et puis biso moto monaki. Makambo ya binene ekomi ko salama ba pili to komi ko mona. Et maintenant à partir de délivrance et salami tout était OK. Maintenant Nzambe akomi ko salama bomoina. La suite oyebi bana na Nzambe bato belé o biso to mona ka libanda. O to sekaka bango to mona bango moto na betela. Moto wana boy moto wana melaka diamba moto wana melaka drogue tokoki jamais ko seka bango parce que soko moni moto bongo yeba etazana étoile moko monene on bazo bondisa ye pour ba distraire pour ngai na nyoka maki moi si na ngai nyoka maki lelo moi si na fungoli ba entreprise avant ngai wana makamne fungami avant ngai makamne fungami ba compagnie fungoli o bino bo mona na pe na ba télévision ba BBC la pe les cartons nya sato nga sikoyo nazo zela mais neni fungami neni ngezo fungama nante na zeli après 8 mois makambo na ngata ngefungwami ngai moko na ndimaki te ba musique mususu na produisa kala bamongo na ngo komi ko futama et puis bamongo zo futama zo za bamongo meke te ezo zala ba au-delà ya ba 100 000 ezo koya bamongo ebele na badusu bazomongo na ba pesaka te bakomi ko zonga bamongo tout et ko zonga lelo to komi na propre essence ya bismoko to longwe ba commissionnaire ya pétrole to komi na propre essence na Afrique du Sud. Voilà. Kaka pona délivrance. Tozo fungola mususu na bon marché kuna tozo zela hôtel de ville basi ça ba respectif na bango o ba osala pona ba incendie. Kaka pona délivrance. Oui. Bien aimé na koyebi sabino soki moto azi dans le délivrance te na vie azana éperdement. Lelo batebele ba komi koya même ko luka délivrance. Pour Seigneur Jésus qui sabi senga lisusu ke bato oyo batambola partout babika bikate soki baye pa na yo bakoba na kobika bato ya sida bayaki babiki
bato ya maladie ya poumon ya cancer bayebisa kutu policier moko zonga na ndako kende kokufa na Londres nasambelaki une fois mpe nazali na mpe sik te kaobika nayoka kaka docteur alobi poumon ekomi lokola ya sika bato ya bapd 5 minutes kaka ya prière moto a changé c'est bon moi na famille na bino moto akobotama na basymptôme moko ya bapd boye bien aza pd boya na ye eza démon azoko travaille na ye 24 heures c'est 24 heures yango moni azalaka na comportement lokola mwasi comportement lokola mobali ezalaka bango te bazalaka en transe 24 heures sur 24 heures soko yene awa eza nango eloko mokie 5 minutes apamba nazokoyisa bino akobika bamisu baye na bana baza na baautisme bamisu baye na bata maboma bango tu babikibiki misusu baautisme misusu ozwa temps molai selon kaka ngongo ya nzambe mais misusu bazobika sur place mais naoki ndenge ozali koloba ke bamalade bazali kobika ozali kosala badélivrance et puis tomoni yango mpe ezali koleka mpe ya les gens baopose question kaka totala makoma oyo akomi prophète ndenge nini yo komi prophète est-ce que nzambe abengi yo prophète mpo banda kosambela bato bamiracle tomoni batémoignage tomoni ndenge nini yo komi prophète ngai mpe na otuna nazalaki esika moko toza kobeta kaka masolo babina matanga ezalaka ade masolo enimaka ya bapoliticien mpe ya bapaster wana elekaka oyo ya misati mpe ezalaka bamusicien babi le frère aussi akomi prophète ndenge nini akomi prophète. Oui, naebi ke batumi ba rotuna ndeni nga na komi. Et puis ba ajouter peut-être simbi tellement au banai ko kene ba Nigeria ba nini est-ce que au simbité pour na kokoma o yo komi lelo est-ce que ça mo bien ngami na nzambe ezali bien nengo tuninga yango pe on peut na koyesa pe pa ya bato o moninga ko benga nga prophète na mona ngo kilo pe komo moko ya soni na kolobango vérité ezali kombo oyo nzamba pesa kati na basali na ye mais pas na nga lelo komi komo ya soni ko préfet ba nga papa Moïse nzamba pesa nga misu ya komona mais na yo kaka mokie ça veut dire na komona combien de démons bazana nzoto na yo soki ba longwe na biki moto akoma bien mais naza prophète te ya kolobaka mingi te pona komona pe na ba net ba prophète koloba ko gangela ba lokola bana mike attention nzamba loba bien bokoye ba faux prophète na bizale na bango kozala orgueilleux kozala gloire mingi na makambo nzambe ba ke nzamba zali na te bokoye ba peke ba sala na nzambe bazali ya faux ba lobaka na bango makambo clair mais sala mosala bakimaka bakokaka te parce que nguya oyo ebenganaka demo ezaka nguya ya nzambe nga na préféra mingi bato babenga ngai papa Moïse mais nazali prophète ya nzambe mais na préféra mingi bato babenga nga papa Moïse parce que comme ya prophète kobi et pe comme ya soni mikolo n'importe qui a comme kolata comme ya prophète baby sango alenga pe la bisu prophète tenga longoli yanga na tianga papa Moïse bandeko ba wumeli bazana ba malade bazana ba blocage délivrance ezali koyate olobini ni pour la bandeko bazali kolanda yo bato wana ba perdre d'espoir te sola di basali na nzambe na ba église tozomona na ba Congo partout na mokimo mbimba bato tout ba kopesa nzambe mo Congo. Pourquoi nazo baboye dans pe sabino ba signe ya ba faux prophète ba faux prophète okomona ba na église da bango bazobenga 10 personnes ba na 1000 5 ba na 500 ba misusu ba na ba 200 50 20 oya ko na ebele nzamba opambola lokuta c'est bon moni pasteur na bino bandi ba lokosi ya mbongo bongo bobima na église bokima église les églises société nzambe apesaka bato gratuit basombaka nguya na nzambe te nzambe apesa biso gratuit biso pe topesa bato gratuit oya koya na action de grâce de ndenge na biblique ezali ye na nzambe na ye oya koya na dîme ezali ye na nzambe na ye mais oyo babelela bambongo bongo bapesa mbongo avant délivrance bokima moto wana azali moto na nzambe te on a le bien bino ezali ba signe bokoyebela bango et puis bokoyeba pesu ba signe ba faux prophète bazalaka makasi na ba message
mais mon salaire a fini ces akaté. On a payé beaucoup ça dans côté. Wanangobo Sanate, c'est toujours dans notre rubrique, nous sommes presque à la fin, mais tout à l'heure, parce que ici en Europe, mais là-bas, tout le monde a des communes qui sali bango délivrance. Délivrance, c'est si les lois de quoi dans 2 jours, 1 semaine, de quoi on va qui guéri, et changement, et réalité. Comme on dit que quand on cherche des démons qui sortent à Kekoyenga, comme la lingala, la koroba. Comment les gens qui sont dans l'église vont délivrer bango après 1 semaine, après 1 mois, de quoi on sentir la même chose où ils il n'y avait pas de changement. Pourquoi? Il n'y avait même pas de suivi. La carte de délivrance, parce que tout le monde par-ci, par-là, c'est les délivrances, 1 mois, 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vrai. Monsieur, c'est ça, bongo. Parce que nous basambela na erreur. Basambela na erreur. Au moment où l'équipe délivrance, on est la première délivrance l'équipe. Deuxième délivrance, c'est Yomoko. D'abord, l'équipe délivrance, il faut tuer Jésus-Christ de Bosso. Il faut au loin milieu au Kenakamabe. Il faut que les blonds soient tous ça Kamabe. Au pesa elike na pas nzambe salaka ka mokano ya nzambe. Eza lokola obengi Seigneur Jésus-Christ na délivrance a bengani ba demona après ayo kende o teki nzambe. Ba demona ba ozonga susumana de kodnyeka. Ba tu mingi ba perdre kabo. On est à 1. Deuxième. Ba pasteur ni ba sala ba guérison a bengani démon, mazomo ane démon oti. Ozo benga ozo bunda na ba nguna ozo beta masas ozo mona muto beta masas te yozo beta a me nguna te mi a siko nguna na kufa ne bia okimandeni moya ki mezata probi par la foi na beti masas abimi 2 ans so biki ale nguna pe alongoli pe moi et le ko sala go passi yo moni ki vraiment na biki c'est ça li 1 mois 2 mois ozabi après azongi sans saisongi mais awa siko na ozana Seigneur Jésus qui s'appelle Sanga Misu ya komona bango kati na yo nazo tinda moto nazo ko viser na oyo nazo batama likolo nazo mona ye ko batama na loboko nazo mona ye nazo bengana nazo kende okomi réellement libre yango moni pa na biso na ozana bato presque tout batatolaka moto yaka azaka pauvre de la somi denda ko bena poto bato bayaki awa o mbaso mongo azwaka nzoko kutwa li connaît faut bakata ngoko miko pola à l'équipe délivrance zone l'école normal donc vraiment Nzambe azo sala pena lingara mingi avant moto aya pana biso il faut attendre non d'abord Saint-Esprit place dans aucun des alliés place ya yo Jésus-Christ ou bien place ya ba faux prophète je crois que Nzamba lingara te moto qui est na ba place ba faux Nzamba koloba no vérité que moto naza malamu beza faux era ko biso ke naza malamu ozana wana okoki koya soko naza malamu te koya na yo te tuna nzambe liboso nzambe na koloba état d'âme ya papa Moïse. Merci beaucoup. Message oki ko adresser na ba nzambe o ba kolanda. En tout cas nzamba pambola bino nya surtout a pambola bino o boyoki message à lelo bon père daka espoir te ce moment ni souffrance les kimingi bon luka nzambe bokozwa ye ba faux prophète bazali belé bo sala très attention bo koya kana ba message ya ba faux prophète te et ko mema bino nulle part koyoka eza ko bikisa mate o ayoka ka mingi azolo baba kamunanga loba munaka nga oui alobi ne mutaka nga yo mais ko mutana kolomba bien kolomba te vine zo konyeka les mêmes ça quoi ça sert ba prophétie ce que zo ko kolongola ngote bo luka de délivrance ya bo solo la kombo na Yesu Zamba pambola bino amen. Amen, amen, comme on vient de dire, que Dieu vous bénisse. Vous étiez toujours dans le Gospel Time témoignage avec le prophète Moïse, dans d'autres rubriques ou bien dans d'autres rubriques de témoignage Gospel Time. Donc, continuer à partager Nabino, na nécessité, makamomine Nizali, beaucoup de témoignages, tout ce qu'il a fait comme des prières en Afrique, par-ci, par-là, beaucoup de flash, il y a des témoignages, bandeko oyo.
Nzambe ayebi kati na kosala na nzela ya prophète Moïse ou bien papa Moïse et nous sommes dit que nous sommes toujours là. C'est toujours votre bien-aimé Frédéric Mouyezu. Salutations à toute la famille Kankolongo, pourquoi pas la famille Kibala. N'oubliez pas toujours, le numéro est là. Contactez papa Moïse ou prophète Moïse Aza wana pour répondre à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Pour la délivrance na bino de cas rapide na Ozana. Bon s'abonner na prophète Moïse Makoma na YouTube. Zamba ko pambola bino. Bo pambwama. Capage TV. Capage TV.